Les magiciens, aux non? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Ndegona. Bon, par rapport ya ba vie na yo ka apparemment majorité ya ba Gaulois en tout cas baza satisfait na makambo oyo ndenge ekomeli Charlie Mm, mm, Prince. mm, mm. Après ndenge game ekomi boye, il faut juste soki mpe libabe ekwe kote mosusu toyoka moto aya olela te na live hein. Parce que vu que tokomi konormalize kobeta bato kosatake na bato Pasi na yebisa yo. donc il faut ekota partout ekota mpe ntina baorchestre parce que toyebi baorchestre mosusu ezala na bato bafingaka moto moko azofaire partie na orchestre mais alekaka alobelaka balider misusu mabe toyebi ezala mpe existaka na baorchestre misusu donc même bato wana mpe fo babetama mpe parce que vu qu'apparemment bino bokomi na système papa. bokomi na système ya hein? ya kobeta bato alors que musique ezalaka nango kutu boye babillet musique ezalaka nde somba billet nde batie concert osombi billet bosali sold out wana nde musique so omoni kotanga kutu bokokoka te botika musique parce que toyebi bato mosusu mpe bafinga bango bapapa bamama jusque bazala na baku ya otanga nkombo directement te excusez-moi mpona mo ils ont pas le courage ou l'audace de citer directement les gens quand ils parlent des gens. Du coup, balobana ba parabole, tu vois. Pour nous ouvrir normalement, si vous avez vraiment mobali, vraiment, tu sais que t'es un homme. Vous avez ba coronesse. Ongolo bela mutulika mutangi kombona e. Mutu tel boy. Parce que bango ba comment oloba likambu akende na gauche à droite pour bata manase après ya loba mais natanga yekoma mutu te. Non, il faut batutu babeta maeza na égalité vraiment. En tout cas, bato bafingaka bato basala soki nini il faut nde mutu alela te parce que donc bato mpe bafinga na batiktok na bayoutube base préparé quoi mutu nyonso mais eloko kaka tosengi news va seke mutu alela te parce que toconstatango na live awa majorité ya bato bazomata bazoapprouve geste oyo en tout cas nga na majorité ndenge namoni nayebi te soki peut-être na se tromper na ye live après mais en tout cas la majorité bato et là tu as raison majorité bazo appuyer que azwi voilà. Abetami misusu ofale zolo elongwa misusu ifale kutu akufa baboma ye kutu na yoki awa ifale akufa donc la majorité vous êtes d'accord pour mode de fonctionner donc tant que kokomela mutu oyo afingaka na kana bino to musicien moko afingaka na kana bino to boyi bo changer discours que personne vienne changer de discours mais live ils avaient enregistré on va revenir dans cette live pour faire sortir des apropos ya moko na moko donc voilà. Donc maintenant que vous bolingi game ekende bongo comme na ndenge ya musique ndenge ba billet bon ça voilà il y en a qui ça bégaye na ndenge ba billet ça bégaye jusqu'au bino bolingi game ekende bongo parce que bon ba musicien ba date ezoya meka ba polémique buzo ba mutu ezokole bango badate eza me ba polémique buzo baka mutu ezokole bino badate eza wana yaya badate eza wana mibale mais comme certains vous voulez pas comprendre les jeux bolingi kaka ba bêtise moko na kine alors que awa badate neza ngokumaka bakine te badate eza na poto awa Europe donc c'est en Europe donc quand vous prenez les bêtises de kine pour coller na ba actualité na bino ça, c'est votre problème. Vous allez assumer les conséquences après. Mais juste, gardez la même énergie quand la même chose va arriver aux autres aussi. Hein? Ne venez pas dire, ah, ça se fait pas, ah, nanani. Non. Là, vous avez appuyé ces gestes parce que news, toyebi mboko nde tambolaka. Toyebi Congo na musique nde tambolaka bien. Yeba ndenge abetami Charlie Prince abetami boy. Mutu mususu pa kobetama. Obligé. Ouais, wana ekendaka bongo wana ekendaka bongo ekendaka nango bongo
Et là, moko pe mususu pa ozwa pe ya ye. Juste quand ça va arriver, so ekomeli o soki mutu a spiritas, o soki mutu afingaka pona redia misi, o soki mutu pona boye, boya nde kolela te na ba live. Ekoma te o ezaka boye te o ceci cela. Non, gardez la même énergie que vous avez na makambo oyo comme ya Charlie Prince. Merci news. Merci, papa social. Tozoka yo. Papa social, tozoka. Oui, ouais, bonsoir à tous. En tout Bonsoir. cas, j'étais vraiment patient depuis 14 h dans la Moussala et toujours dans la Hollande. Bon, en fait, dans vraiment moulaïté, mais Makamoyo, moi déjà, pendant la biso déjà, je disais ça. On a le Makama musique, on est les comme ma pena que fana oyo azu fana oyo babomani. Papa social, yo pe batio singa na lokolo te. Te va biso to ça bato bloqué na tenga za na mikili yo mutu moko boye oya ope sanga balwa va wana za ba bloqué moko boye bato moko boye baza wana basangani po pesa bato balwa chez moi ça passe pas donc va akantipeka ke yo pe batio singa na lokolo to bapekisi yo koya komataka te biso tozala batetre biso olingaka fere te nayebi te soka na fingaka fere na bino parce que fere ekoma neti fere na bino ya biso te sikonsi biso tolingina fere bino bolingaka fere oui ebimaka biso tolingina fere donc biso olingina fere nga nasali ndeti soki olobi bien fere bango naka ndeti oyo kaka oyo oyo donc bino bobima ndeti bolingaka fere koleka biso pe donc kotraite biso na bakombo nyonso kofingaka biso na ba live na bino mais pendant que artiste a des dates artiste pas lancé que lo mo pe beaucoup ba no sala ngo pe polémique album et koya kala mingi te bozana makambo o boko ko ba no lobela chaque jour tongo midi pourquoi o pe boko sala e comme pe actualité monene pour que biso tout peut toujours ka rythme to ma ko lobela boza ba makambo na mais vous arrivez pas ya ko komisa ngo grave to ya ko komisa ngo monene mais Air News a koloba pe sa point opinion na e bokene ko somba ba billet to bo consommer artiste est vraiment payant pour que ba nombre d'auditeurs et mata après plus wana nde boko koma ko finga ba biso to finga na biso pe ferete to ba ndeko misusu wana ba ko finga ba koma ko finga biso pendant que biso to finga na biso mutute. Moi je viens seulement avec des paroles bien ciblées, bien calculées par rapport à artiste X to Y et nature excuse nature wana c'est tout. Ouais, bon, tu as tout à fait raison parce que Moutoudion sort à la réflexion d'un mon voir, tu vois. Bon, en fait, moi déjà, dès le départ, et le pour moi, motivant, na comme consommer artiste, c'est par rapport à ma panel la bino aux uyos et puis aux uyos nous analyse na mon je sais pas, nani. Nzungu, voilà. Nzungu, par rapport à des débat quand des bandits bando ça là, bazo pesa ba argument par rapport ya Fali. Bon, en fait, ngapna le bagi non, on a quota quand même na ba plateforme nyos, on a comme un peu costume artiste nanga. Et moi déjà de mon côté, nazaki moi je suis pas radical hein. Je suis pas radical, ngai natala toujours les effets. Kolanda bino na mona kananga mabe moko te bino bolobaka ou soit ko critiquer ou soit ko finga artiste bon critique quand même to boya raté mais so comme critique moko boye ya ko dénigrer ou bien ya ko diminuer artiste wana ndeza c'est pas bien quoi papa social so ina lobby qui fait rigola na grandeur na ye il peut pas être na ba vue o iso zalana na plateforme na ya Facebook ya TikTok ya nini o ya YouTube est-ce que na sali lisumu ya koloba ki faire rigola na grandeur na ye ba vue wana o zala na banzemu na ye il fallait pesa la bongo par rapport ya ba petio misusu kutu ba yokuta faire rigola na game to ba yokuta ve na bango moko boya zala wana azala pe na ba fan depuis ba les marquis ti lelo azala de na ba fan tina ba wenge to tina epa yangiama na wenge muzika azala déjà na ba fan ti lelo azaka na ba fan ba vie na ye ba nzembo na ye ba vie zo mata vraiment te
parmi Banzembo, ils ont ba vie belé, ils ont jugement, ils ont pas même na 10 à 20 chansons à faire, ils ont ba vie belé ma casse. Ils ont ceux qui peut lobby bon OK, ils ont problème à consommation. On a peut au fiki à faire. Non, enfin, tu sais une chose, au habitant ou bandeko nakamu sous bango bano consommer artiste biso nangam na biso, on disait toujours que non, ils ont maquillé on ce genre d'histoire là, ils ont blo moro biso ferré, blo on a côté rangote biso kaka. Tout ça toujours dans Mungongo, Ferré c'est un grand chanteur, mais on ne savait pas que Lielo actuellement là, il faut artiste à la consommer de la plateforme pour que peut-être pour que soit disque d'or ou bien disque de platine ou bien single d'or, il faut à la consommer dans la plateforme. On a dit que ça les artistes à la consommer, mais nous à l'époque on négligeait ça. Tout le monde on dirait que ça bloc mo be fali azo que nazo somba ba vie, azo somba tout ça, mais or aujourd'hui et comme ce qu'on rattrape biso. Vous voyez un peu, donc il y a un moment il fallait tout quand même éveil, tout sensibiliser, parce que nous les Gaulois, on ne consomme pas vraiment l'artiste sur les plans, dans les réseaux sociaux. Toujours consommer vraiment l'artiste, on a toujours faire un grand na Royemba. Tout le monde connaît que faire un grand na Royemba. Et alors, surtout qui sur le terrain, on voit que tout ça a difficulté à consommer l'artiste. Nous qui sommes en Europe, je ne sais pas. On consommera vraiment faire à 100%. Ils ont et ils ont créé toujours des polémiques. Peut-être que panel naître, disons, naître et puis pour énumérer point et ils ont demandé que bino boza pencher na manga mbumoko boye et puis donc voilà quoi. Mais on reste toujours focus, l'artiste en peu importe la situation, autres traversées, consommation, et puis achat billet, tout ça, mais on reste toujours focus, on est toujours avec Papa Hervé, vu que quand on a un bongo, on n'a pas le choix, parce que tu as forcer fanité, yo kende consomme artiste, yo salaboy, non. Nous, on est toujours avec Papa Hervé, peu importe la situation, autres traversées, malgré vraiment, l'artiste en a vraiment consommer dans la plateforme, mais tout ça, on a choisi parce que biso moro déjà, tu négliges déjà, tu banalises tout le monde déjà qui n'a mususu artiste azo somba ba vie ou bien artiste azo qui négocier ba vie, artiste azo qui négocier ba featuring, mais or c'était important. Mais aujourd'hui, et comme on rattrape biso, hein, c'est peut-être difficile pour que tout ça rattrape encore. Donc il fallait c'est un peu ça quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, là, si j'ai un matel, il y a ndeko Betty. Bon, franchement, moi, de ma part, na musala et na Monica, vidéo, vidéo, tout ça. Bon, en fait, moi, de mon côté, je me suis dit, en tout cas, vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Na po nanga fa bukata kingo parce que babiloko yo. Ouais, va. Mais oui, ça n'est trop. Ça n'est trop, va. Ça n'est trop. Tout aussi pour ma fille dans la musique à Congo. Après, au Pessinga Maloba, na lobby na kitina on a tel match, pardon. Ok, oui, on a payé un clôturé, oui, après tout un match. Ok. Oui, enfin, ça a mon coup. Bon, voir Babiloko, il y a la musique à Congo, tu na ngoti wapi, ko finga artiste, ko dénigrer artiste, ko diminuer artiste. Ngai, je demande na 2 camps ou soit na 3 camps ou soit na ba mélomane nyonso. So moni mutu ba tuni sopo lo barape, Pantera tuni lo barape. Pantera mon nanga na zakana surtout Pantera nenga dénigrer Papa Hervé. Franchement, je vous dis excusez-moi, franchement, je vous dis voir nenga na zakana c'est Pantera ce gazo alors ma belle Papa Hervé ça et ça langa mutema pasi. Mais au mona ga na réseaux sociaux au mone wapi. Franchement, donc ok. Nande ko musu sur street. Façon ba diminuer Papa Hervé surtout street. Abika ka bobi sur ba Genève je sais pas soit za wapi mais donc voilà. Ngapena na Genève peut-être ba tinda yondo kanilanga. C'est que ngangane mutefuna ça le suffit hein parce que na ligne je sais pas sur ligne. Ba tinda yo ngapena na Genève peut-être ba tinda yo au kanganga placement na gare Cornavin.
Après yo, obetanga te eloko moko peut-être botina. Non, enfin, musique eza bongo te, mais ba oyo nde bazoluka badenigre baartiste bango nde baza bato ya kobetamaka à tout moment. Nde yo lobi ozalaka na Genève ndenge bayebi ke nga mpe nazalaka na Genève bakoya kokomela oyo azalaka kote nini kende kobeta ye. Non mais vers un moment je suis juste à Genève awa naza juste ana Ligno na Ligno 18 donc appartement na ngai eza wana. Bon nandimi te motu mo bakoyana et puis naza kota nation. Naza kota nation. Ouais, donc non, enfin musique eza yango na te musique on va traquer tout le monde okoya a dénigrer Papa Hervé mutu moko boya vandi na ye azo dénigrer Papa Hervé na ba panel azo kitisa Papa Hervé na ba façon moko boye yende amana ko beta maka à tout moment ti surtout est-ce qu'on est kindingu nde faut babuka ye vraiment ta de makolo de manière à ce que aluka ta moyen ya ko mataka na ba panel aluka. Imagine toi le bina leki ndungu na panel ya nzungu. Imagine toi nga solo bake yeso qui était mais Papa Hervé nga beta francophonie. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Hein? Kindingu na vie à Papa Hervé apporter nini? Hein? Papa Hervé azala déjà Papa Hervé avant. On to tika na biso wana papa social to tika na biso wana yoza social. Salanga pe ata 20 ya 200 balles au sala. Non, on est ensemble. Donc c'est ce que je disais. Makambo, il faut qu'il y ait des bons. Il faut que moi, de ma part, je suggérerais qu'il y ait des deux côtés. Oyo, Moutou Moroboy a dénigré Fali, Bawario, Bazuye, Babetier, Baboukiate le Boko. Comme ça, au moins, il y a Kimio Kokota, Moutou Moroboy, Aroya Tekeo, a dénigré Nangamba Koto, a dénigré Penangamba Nabiso, Aroya Te, parce que Boko Bang et Rokota. Parce que tu as Makambo, tu vois. Je ne pense pas qu'il y a une époque, il y a na l'époque il y a MNE na l'époque JB na l'époque Weration bloko ezalaka mutu ba vai na aso dénigrer artiste aso finga ba parents ba kufa non ba bloko fait si là va ba bloko fait si là et ce que biso siko mena biso ba fan ou soit biso ba toto za ba proche artiste il faut ce que tout le monde kena bato bongo to zuyo ozo finga artiste to zuyo to robuka yo ata kingo to robuka ata minu comme ça ata soko lia suna na nini to robuka ata soki nini comme ça ata soki yo roleka sous na ba télé o comme critiquer papa o critiquer na ngambo ya ba warrior parce que var ba bloko et ça n'est trop au moins mutu mo boye imagine toi que ndeti boye nalandi ba image mo boye ya Gauthier Sey amati azo critiquer ba tout le monde ba kufa na bango déjà kala artiste wana azana zuwa parce que ba parents ba kufa est-ce que toi tu trouves ça c'est normal ata to sana ngamba Papa Hervé mais faut ça quand même raisonnable faut être quand même raisonnable peu importe kao to zali mais mutu mo bete ke biso to robetele maboko malgré kao biso to zali ba bloko il fait que nesco au départ et d'autres que ba to zu mutu mo be oyo azo dénigrer mutu mo boye to zuye et keka bongo kaka. Parce que makambo na bandi boye ekeneka boye fa to kenanga boye tina suka omona ki moi kimi rokota moi respect pe ekota na artiste na biso donc moi message on a zaki nango yango na parce que na landi var du début à la fin bande kono so ba mati ba pesi ba argument et moi parce que nga matana ba panel te na la toujours na si oui yango mo te nga pe na kamo yango pe panter pa kamo mataka pe tenga na matakate fa donc so na mati boye parce que mutema suki nga journée mobimba batu batinelinga ba image ndenge na ndenge je me suis dit na mataka même là c'est défoulé un peu parce que na comme les gens parler sikoyo et donc c'est un peu ça quoi. OK, merci beaucoup Nego Tram. OK. Yo pour la supporter à Barcelone ou Real Madrid. Barça toujours. Jusqu'à Barça, vive à Catalogne. Papa équipe pour là. Pardon. Pe ça point de vue koto pe ngana kota mama balende to kabana bien. Kota balende to sona bien papa. Les Cambote. Bon en fait pour na ceux qui ça, ngna lo bana ba warrior bazana motema. Bazana motema mone bazana cardio. Batika ko se victimiser. Batika ko accuser. Les lots Charlie Prince ba adopté. Merci ça parce que les lois les Cambo boba personne monte mingi ba warrior. J'ai comme l'impression que bango ba adopter Charlie Prince. Du fait que tant la finga rafiri na elle na bango allez la bienvenue. Donc ndé comédien na mon ebélé na seba comme etikali Gauthier Sey peut te revancher. C'est les warriors qui disent ça. Donc ça veut dire que oh comédie Charlie Prince
Ceux à la guipé n'angambo motomo ya faire engage à la bongo. Actuellement, les fanatiques, bah, ils sont la même morale, n'a pas fanatiques, il y a l'an 2000. À l'époque, ils insultaient seulement. Aujourd'hui, bah, fanatiques, bah, comme plus cruel. Yo, mon a Alexis Wechi, bah, Jaël, bah, Gouv le Gaulois, bah, tambo la rasu qui guité, parce que, bah, état d'esprit, bah, fanatique, bah, comme à tout moment, ils peuvent être agressés. Donc, ça veut dire que nous, comme les Charlie Prince, il y a les locaux, ils ont nouveauté. Et que ça, les maras, souvent, ceux qui battent, à nos, bah, ma bille, bah, artistes, bah, ça prudenter. Donc, botika quoi accuser faire parce que à aucun moment leader a pu ça comme loba négatif moi pas fan bon agresser non 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 leader a agressé que moteur plutôt fan a agressé que par rapport à ndinga linga leader na un tel azol ba mabe pour na faire non fona l'accès donc ce que je veux dire c'est ça botika quoi accuser faire ana simata il il n'a pas envoyé personne à ça la Charlie Prince mabe tout ce que je peux dire ce soir yango wana na suki nanga wana pardon qui tianga na zota match. Ok, merci. Barcelone, Apola, Real a gagné. Bye bye. Merci beaucoup. Yangoma, toujours. Ya ngana ebite hein so bandeko na biso yo bazo mataka soki pe bazo lobaka makambo na bango na sa ba kwiti po basali plaisir na bango aya kocha ba wario na ba bêtise na bino bazo pelisa moto. Wario ni ngwa mati azo pelisa moto. Wario ni ngwa mati awa o azo pelisa moto awa. O bozaka na ba sentiment na bino moko boye e elekela bino mitu hein. Bosali buzoba na bino ale boye ko mata o ba wario ba sepeli bango bato bazo menisa moto awa. Bamati neti moto na likambo nini bosali bêtise na bino bosepeli bosali bêtise na bino bosepeli po boya kobatama na nsima bawario boya koloba ke o eza bien ekende bongo ngamba bawario mpe ezala bongo ntango bafingaka bawario koto oyo bino bopesaka bango kuna bakombo ti Gauthier se bobengaka journaliste le plus intelligente mpo nini alobi koto ke azoba mama azoba papa akenda koswana na bana akutana na bango na bahotel bobenge homme intelligent bobenge homme intelligent tango musaki ndingo azali mpo na bino kuna bobengaka homme du moment bando pekisa bino ti botika makambo oloba oyo akobalukela bino un jour bando benge homme du moment omona bawari place ni bapesa da journaliste moko boye journaliste intelligent to balobaka homme du moment tango Charlie azala kuna epa na bino si abandaki kofinga mpe kota fali kototi koloba artiste mo azoba na bafanatike ne bazoba biso tondo loba nini si bino wando sepela na eti et jusqu'à ce que bafilimaka ye na nkuzu azoyemba nzembo afali ende place nde bobenganaka ye yango wana azoyoka nzembo afali na mutuka na ye o bosali babétise na bino bokomi bawario ekosala nini ana na badossier na bino tango yorobo awuti kosala babétise ne awa aleka na baémission mpona koloba bamabe afali ye na Prince Bakali bana bande kopuye sopo baplan c'était vous non alakaka migenge makuna deuxième émission ezali partie 2 ezali alekaka soki partie 1 au partie 2 ezali banani bato bando sepela na baémission na si ezaki bino ti est ce que bomona biso place biso toyaki po toya koloba ke no boyeboye si bino bando sepela nango ti sopo baplan wana langage wana eutaki mpo banani c'est pas na bino ti bosali babétise na bino botika okota bawario na babétise na bino news awa bolekaka pona kotia makambo ya les défenseurs banani babande komata pona koloba ke fali mutatindaka ye omona bawario bando loba ke fali mutatindaka ouais majorité zaki ba Gaulois bazo ande ko appuyer ke fallait tindaka défenseur ateka poussière non bande ko na biso oyo na ebite soki bazalaka mitu 5 heures na comprenera te le musu balobi likambo boye ale lobby balusi mitu nini mitu 5 heures na ebite basolo babubar na bango babétise na bango balingi bakokotisa bawario na kati nayebi te soki esalaka bango mokusa likambo na bango nyonso to basalaka il faut ka bawario bakokota na kati nayebi te soki biso tozalaka arbitre so biso tozalaka FIFA soki biso tozalaka coupe du monde donc bale nyonso to fo beta fo rêver ka un jour nabeta ligue des champions nabeta coupe du monde il faut komba wario ekota na kati il faut bakombo na biso bakota na kati non bosali babétise na bino eza babétise na bino biso soki toyokosala nini na kati wana bosepeli bobeta Charlie Prince nayebi te Charlie Prince yango afingi mama Ferré namoni place afingi mama Ferré te ni place afingi ba Ferré te émission ana pe ba olobela wana to sala suka un jour ezate na émission na bona nayebi te so eza bakanda ya l'époque ya kala peut-être yango wana basangisi yango
na yena Gauthier Sey nani vraiment azo mérité kuba et pas ba fanatique. Gauthier Sey atambola à l'aise. L'été akanda bota makamba lo ba émission. Envers Fali. Atambola à l'aise na gishasa na nana déjà menança l'été akanda. Nana déjà bétail. Ana kimi atambola à l'aise. Si bango ba musique kendara bongo, tant ba l'été akanda ba lekaka ba fingaka. Ba bi ke game kendara bongo. Wana siko baloba code 16. Biso to ça bango bon problème exacté mon ko les ali bino pe ba ko finga bino. Bokomo na pasi o esalaka. Tonton promo aussi. Bah ndekoma komina tonton promo. Bon là ça place Charlie Prince ça déjà publication commis imbécile à faire rigola. Ndenge tonton promo komaka. Tout moi ça faire une émission na côté ça qui moi ça faire na 4. Même moi ça fait razate. Sali Maniké de John. Bon sali ba bêtise na bino. Bon na kotia nani news ozawana muto so ko mata na yoka Alexis Wech ngana kotia mbongo na nganje. Muta sa émission. Muta bimisa émission Alexis Wech a finga faire rigola. Ce qui muta bimisa nga émission wana na kopesa $500 na live ana commettre yo. Ba lancer défi hein muta bimisa émission. Muta bimisa nga Alexis Wech aloba faire rigola imbécile. Ye nyama ndenge Liverpool a salaka. Ndenge maka uta salaka. Alexis Wech na finga faire rigola te. Ngana ken pia ndeto banda finga faire rigola. Alexis salango te. Voilà. Mani kozaneko. Kene un peu WhatsApp sur la boule. Et ça moi combien? Alexis Wech a finga Alexis Wech. Jusque là na kopa. Alexis Wech a finga héritier Watanabe wana na sa conscient mabeka solo. Mais na bisaka batu bolandaka. Allô, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Muto banda ko finga ezalaki nani oyo aza directeur à marketing aya ko finga Fali sanguinaire a comparaka Fali na Paul Kagame yango pesaka Alexis Wech kanda aya ko loba héritier mapeka solo o wana ndeko na lobaka babosana yango à part batu batraka pere ezalaka ngai na Ken Piana nde to banda osala ngo ezalaka pe pona Fali pete Ken Piana na fere bazalaka na problème ya makambo mbongo bakendaka Braza Ken Piana ezalaka kopa Ken Piana babengisaki ye na famille ya Sassou Ken Piana po matolo evimba aesi fere bazobengisanga kuna mais balobi naluka musicien wana fere na Ken bakopera bien balobi naluka musicien mais lokola nga na tosolaka bien tokende bakenda kuna Ken alobi nga babai bapesa Ken 5,000 mais ntango bakenda Braza bapesa 15,000 $. Na 5,000 ya Ken na 10,000 fere azo nyonso alia bazongi tokoma okende osenga mbongo nanga mpe na banda kokende so tokei aotala biso na balcon azoseka moni rendre place ebanda azotala biso na balcon azoseka Ken tofanda jour mosusu de 8h à 15h antidote mo eza bien manike loka matiti kaya zala ye moko komata batu te sino te eya koma lokola bapesa loka ba droit de réponse na préféré na kita na ngai otika manike ngakutu eloko wane koleka te mutu akataka ye to mutu arépondre so ineni nga na kobloke papa ngakutu soki mutu aye koya kolobela ye na ndenge aka impolitesse ekosimba te papa oyebi yango ma oyebi ndenge var na fonctionnaka wana ekosimba te amati avec tous les respects afingi mutu te alobi mabe ya mutu te e nga mpe na kopermettre te mutu moko boye omati oloba n'importe quoi na kombo na ye na kopermettre te na kokitisa na bloke yo donc soki na bloke yo lobi mpe na kosomba mpe abone baabone mpe bakoma na bango mpe kosomba exactement